Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Ndengana bino to solaka mikolo nyoso émission na biso nous voulons savoir émission oyo rataka jamais na bandako na bino kasi pona nini émission raté te na bandako na bino zaka parce que bolinga kati kongala mingi makasi bongo chichirichi neto baka bon koko obino benga kindo biso bengo bokoko kasi na rappelle bino ke mingi ya koloba ezame monoko na ngai makofi ya bango botina ngana ke koluka bakatia partout kasi nayebi ke boyo sepela mikolo mingi boyo sepela mikolo mingi parce que tozoki na nous fétiche totie mupandi tokeska ba ba technicien ba kokoli ba mimbani baninga ba lokwa biye ba mpuli kasi nani babeta ki lokwa moyibi ba mpuli nayebi ete soki eza nani na yango na lobi boye muke ba technicien muke ba féticheur lelo toza na libanda ya plateau na biso bobi so na yambi bino na plateau seki nazo benga ba pela direct bosola na ba quartier mais soki naza libanda c'est que n'est que quartier c'est que problème eza makasi na ye wapi na kitai na mpanza chango bobike mikolo to ta mingi na chango pona mbanga bataka monoko bosi sango na boy na ngai ta ya mutu ezala ta ya cercueil kasi ngai na mukuse makasi cercueil na nga moins cher na ki koluka mettre la pista boyebi mettre la pista pamba te ba kombe bundami trop abeta ba kilo ko moyi mpoule esi ya solo to ya lokuta bote mettre la piste Mbote champion local. Maître. Na obanga ndeko tsika ba paki bo mamo tanga bi paki na mnene ko bangisa ngai. Te naza kutu ya kokonda ko banga na hotel. Mettre la piste mais tout bati bonne santé vraiment des fois combane uta obunda match quoi le dimanche. Si le santé ndenge ça va quand même. Non, santé penza ça bien, santé ça très bien. Oui, donc yeme azobate la penza. Santé za kitoko penza na ngolo na yemo. Donc na ngolo na yemo ko azobate la po moni bino bozaka mingi kaka se ba kombe mikolo ba kombe ba mingi na bela likole bukani ore basita kingai. Biso penza na ngolo ya papa na biso Milor Nkembo. Papa Milor Nkembo pasteur na ngai. Na maman na momi na mwasi na penza momi donc calme ezali penza kitoko ezali otalaka mabondeli chaque jour momi ataka na mabondeli papa Milor pe na mabondeli donc calme penza ezali calme ezali wana abeti libanga ba pasteur na ye o bakache basambela te o ba oyi asambela mais et moi beaucoup de tête peso kaiti bon wana makamna bango etalinga ite na éviter mettre la piste tout bête non lisolo muke tournoi. Namonaki CG na bino secrétaire général na bino aki na plateau na ngai dimanche moko alo beli makamba tournoi mingi biso pe lokwa basongi a cancel télévision to ngaka to ba tina suka to ye to landi ba tournoi to moni bo bundi na chango na route moka libo ke bo bundi na Peto Congo bo bo bundi na njili bo bundi na liberté donc na éviter mais ya kokamwa ezake to monaki na Peto Congo au bête meska ya maître double fox. Ouais. Au bête mi loko mi bampu. Te kobetama c'est trop dire. Na combat wana je pense que les missions sont dans les cas partout dans le bango. Double fox a bête yo. Non, double fox na abetami trop na vie. Mais yo kande a corriger. Te abetami trop na vie. Na bête double fox ya ba 2 minutes. Au bêta ye pas obi mutu soki au bêta ko bêta joue ya au bêta yo a récupérer ba retard ni yo kana bête là yo na bête double fox ya ba 2 minutes bo koti bo arbitre pour 2 minutes combien s'il ba tu bazaki libanda ba ya bo combien de jeux s'il na bête double fox ya ba 4 minutes bien na comprendre ko na bêta ki ma pas ba kanda na bête double fox trop combat wana ba ki comprendre le moko baye na obunda premièrement ba kanga ki no fanfare so tali komba nous ala ki na komba fanfare betele ngate no mata na ring basi na yo nyoso bazala ki tout ring bazo finga ngai voire même yo ba manga na biloko donc nazala ki déjà démoralisé donc na bunda penza komba na bien te double fox wa niveau na ngate mais bon donc basi na yo nde babaki la piste ko pale yango pese kanda apola te babiloko baba menga babiloko ebele bafana e bazala ki wana bazo bambanga babiloko
et démoralisé. Oui, bah on finga non, talaka yo bunda. Et en plus arbitre les sous na ngambula. Ah, côté kana ngaki kota ndewana. Ba jata ba mbelo ko sa lote mais arbitre ke mupanzi wana. Ata yo arbitre tout à un peu moi tout droit place wana. Bon, image ezali to mona pe image na lo bate pona ngala la kaka. Soko te ha. Na ko kende kaka na TV, na ndiko bwaka ba image. Na ndiko la sana bike bat bayebi ke ngai na papa rankine mais na rankine te na rande polele alibite to tika rapper mo boye on pas même et ça va bien lobela bango mettre la piste et bon so kanda wana ngo kimaki komba ya nini ya njili te bon komba ya njili na kimaki yango te komba ya njili place nazalaki na kolongwa na komaki na lia ba komba mikolo encore acheter ndenge kaka tolobaka toza likolo donc tozo sakana penza ti to banda ba komba na biso avant to aussi les saper avant pour to la tira capacité to la longa likolo na utaki musika na zalaki na ba kota ba nsele na ye na koma ki vers ba 17h na coûté déjà ba kombe sile adversaire na je pense que oyoka ki batenga na carte na listing ba benga kinga na zalaki te zate ki na kimaki de so beti da fo fait moko au poli moko sur 3 combats déjà au poli 2 de wana pe moko msusu chance ka ya liberté abat ba côté là ki boya équipe non nga ba côté là ki ya mwana o gagner non nga ba côté là nga te champion local so ba côté là ngai na kenda mbujimai na kenda ba lubumbashi place oyo mutu moko te o ayibinga te bon mbujimai kini nde makambu kini nde makambu mais kini makambu tozalaka na yo ti un champion local tozalaka na yo to tambolaka kanela o zangelo kolo obosana na bakasa vubwana ba champion na bango bakumisaka soki champion du Congo soki champion de Kinshasa ou basimbisa akimisa kutu vient na bina nani président na bino nani Zima comme Zima zwaka ceinture na série ya 51 non tika te fona lo ba vérité ko ta misika ko Zima gola aza niveau ya animal te mais nga na que Zima zaka na ceinture tant animal akokotaka nini papier défi Zima kateki lupango na bango le mbangwa te longola eloko wana animal aza na niveau ya Zima gola te animal ba niveau ya animal eza ba biso kalate na ya na plateau na yo na ya la yo lettre ya défi ngai eloko na lingande yango wana kalate na yebisa ki to ba tournoi auto na ngo nde to silisa ba tournoi Zima ozwane avion à voyager à Lyon ya nini on est dans la griffe na biboya est-ce que yo ebe on te ke mikolo nga ba benga hélicoptère yo hélico vitesse ya hélicoptère oui bien animal bandaka kanela ki Zima na TV Zima alika sur plateau te Zima Zima gola batami ne pas que ngana na komba de Kinshasa akimena ngaka zo de na okuma na ngote mais aya boya okutanga pa na ceinture wana alo baliso elote bon ye moko amona ngote ke atikali ko zo ceinture ye azala gete ye moko na sekarano ye moko elobele lote so azalaki mpenza ke non alalaka na nzala na ye alingaki aloba ngala kozelaka ti jour Zima gola koyaka awa tobunda na ye towelela ceinture wana mais abunda na ye okutu mwana ya Zima abeto loko mwipe bampule na misu na ngai il faut se rappeler bien abunda na nga na uti na maladi de bakisi na maladi na mais nabi joa tala komba wana ndenge nazalaka oza nango tala komba na ndenge nazalaka tala na ba oyo na obunda sikoyo tala yo moko même na kitabu na ring na bafana na nga bayebisa nga obundi te ndenge obunda nazala maladi sikoyo kanela te animal déjà na lobaki yango déjà tosisa batourne oyo na obandana na champion ya chango oui il faut na bando défi na nani Goldberg wana yo ndo yebi kombo na obandana na champion ya chango Spire, l'homme de Spire. Obi abetaka Spire na boule mbala moko. Abetaka nini? Spire boule. Ndeto kita bedo oza kuna lokwa mtu atio bali. Zana betela yo. Ma solo ya Spire mutabanda ngo Goldberg. Olingo betali solo na carrière ya Goldberg oyo
il y a États-Unis on a Pola té. C'est bon à Pola quand même mais Goldberg ouais peut-être quoi. On ngombe tali solo Spire wana batu ba kima yango té. Ngana technicien. Ah d'ailleurs kima moi. Ngana technicien. Yo ka dalibé là on a offert la G, yo ka dalibé. Ngana technicien ba nkolo ba benga hélicoptère. Okoya bwena matina ngai. Yo tikali na se. Pause. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe. Ce qui n'a été pause pour la tozonga na deuxième niveau na biso ngito kota nango. Li solo ya samedi. Lelo date toza ya mercredi non? Oui. Jour J-4 samedi. Balobi bino moko ne boluki ba problème. Boké na super action, trahison. Bino ba bola nza bitumba te ba wi bango ba trahira ka mutu nyoso ya pembe na bango. Super action trahison kuna na ngaba. Ba dan so te siko okuta ba ki makamba ba s'entraîner. Babi ndenge ba ki aba betaka bino tu mobwe. Wana bango nde babinga ite. Babi ba yaka aba betaka bino a. Ndenge bo ke sukuna ba beta bino bo zanga na ndenge okota na camion po bozonga chango. Ah, nde ba ebisio. Na la mission ça ina bango lobby. Ah, mission na tala kyango. Makamna zo lobeza ngai te ngai tsaka munoko. Mais malobeza ya bango nde balobaki yango. Babi ba yaki boye ba betaki bino. Siko boyoki soni wana. Bongo kende kuna okasi ndende bo ba yaki ba betaki bino so bino boke kuna bo beta bon. Ndoka bango ba otikela bino te. Nde boke kuna bokozanga ndenge okota na camion ozonga chango. Ah, nani naline kana répondre. Ka omenga meme na ndimi po azalaki to balobaki. Te naline kana répondre. Na yo na tala ki émission la landa kyango. Na mona ki mwana wana oyo natanga bakombo na bango po oseka te zelanga mona wakapelo bakombo na bango mwana wana watika leur fele wana nani mwana wana nani orfele te le baka grenade ko ye wana ko finga ba papa est-ce que on comprend de te que azo signé déjà muto ko signé te champion Stumi Magola déjà ebisaki asengaki pe déjà ba pardon na papa na ye place azali asengaki penza ba pardon aza grand maître na biso penza grand maître Aïcha champion du cinquantenaire champion Stumi Magola déjà sengaki bongisa pe déjà hein place aux ali bongisa pe moi place moko pour na mwana samedi ba olongola et dimanche à qui rejoindre papa oui oui et parce que famille ba ba perte ba tumbale et ça normal pour na moni roi famille la bango ba rozala te na katière na famille faut bango nyoso balongo et vous vous a signé na combat est-ce que vous bomba te a signé combat azo signé liwa et ça ba combat musu ba signé na défi wana ba combat musu ba signé rango te siko yo pe signé mutu na bango kuna nani signé mutu moko kuna na mona mutu makasi te vérité Ozina Chabert nani Chabert na mona mutu makasi te moi mukiye mutu na ngana mona lokola alingaki apesa nga mwa bagarre elingo ozala migolba malheureusement migolba emoko aponi poneli ba emilie wana eza humiliation baosalela mabele na ye mambu nabia migolba tala nakosa o te tala mambu poza osala yo voilà super technicien mambu osala yo humiliation na kati ya mboka na yo donc degré bakohumilie ozwa ta idée te des informations na pesi yo soki nga naza yo soki nga naza yo kobukana te ba ABC baza na loba ata signé de fait na ABC ay bossa signé na yo siko te na bien ce que bien ABC ta signé yo est-ce que on comprend que banda na uti ba tourner na Mujimai na yaki na beti ba mambutunde na yaki on comprend les différences te na uti ngaba na betaki déjà na ngaba oui bit ozana ngaba eza kutu place oyo na benga ngo kuna ya Djibouti kuna talaka Djibouti na RDC match ezati oui et alors match wana et alors là donc yo on zo le Brésil au tango na RDC match était zima le biboy
club nanga ya 51 ya nini ya Haute-tension. babi ke babunda ba combat ya entraînement kaka nde na ngaba mais tout aussi ko lokwa ba mwenga ba a combat ke ba combat entraînement asengi biso combat tout tout lokwa andimi combat c'est tout nde to bunda combat ya solo na ngaba sikoyo tant bokende bunda na ngaba na yo ko kasuzi maye moko ka zimagola bi sima ya ya ngaba dimanche nango to kende bumbu tanke bozo boze mabela bumbu wana ba shegi baza kuna ba nyata baza kuna ba tala ba grand maître lokola ngai nani wana nakacha wana na ebite yo mo mitangela da miyebisela siko kuna tango kende dimanche na bumbu est-ce que yo moko sentite soko o raté liwa na ngaba okukuta na liwa nde na bumbu te liwa ezate partout bumbu wana tokotango ba ngazo lingoza nazolinga oza lokola papa wembe o mitangela déjà liwa na bien avant patango okufa na scène konesha upewa baki hôpital colonel Chako hôpital kuna kanko lezali kasi kanko kolezaka pembeni ya bango kuna kasi baoza bino na chango baki babuki bino bakingo kuna bokema moka te biso koto mutakenda kanko kola te kanko kolo bango ndeka kuna likolo batu bakenda robosani na bosaki muta liboso fa ino yaka uta kote kuna obosani omoni omona teke kali kolo champion local biso premièrement na encore bango da ba beta kanko kolo ba ndu api mutu mwa kote pa kende kanko kolo pa te ezalaka bato akuna ezalaka bato akuna est-ce que on comprend que mon colonel Chako président place Ozali a eu yango wana sans oublier papa président Franck Diongo ouais le Sako na appelle sous place Ozali est-ce que on comprend que il faut que bato likolo nde ba kufaka ba bukanaka pour assistance ezalaka bien ya solo bon yo yebi yango te na rappeler na ba no rappeler ngata moko président Franck Diongo afandaka wa likolo merci colonel Chako afandaka wa likolo CG Artir afandaka wa likolo DT Tyson afandaka wa likolo DT Prince Masota afandaka wa likolo DT Dava afandaka wa likolo DT Panther afandaka wa likolo ya o molinga bata likolo babuka la pa ba normal assistance rozala rapidement donc biso koto yo tozwaka na temps na biso ekosala mapete pour mais totaka déjà ba précaution na biso elo monga na se constant bolimbisa kisongi te na le baka vérité ba assistance ezaka facile likolo oui mais ba club ba solo ezaka mingi na se oui parce que pourquoi ba club ba solo ezaka na se likolo nde assistance ezalaka bon eza pona biso premièrement biso tozwaka na temps na biso totalaka ni gauche ni droite tozwaka na temps ya travail tozwaka temps na biso na entraînement totravaillaka eza bakachaka ba mingi te na Congo avant na kata ote malobo continuer reso vérité na tuni ba catcher eza na tuni population te ben na tuni ba catcher so tangela ngai 4 meilleurs clubs ba ba toujours attention 4 clubs Kasavubu batanga club mobo après ba yotanga super action ya suka nde ba kotanga club moko ya elikolo mais ba club nyos ba yotanga mingi ezala ya c'est parce que non mais tout non oh pour na nini kaka toujours sende faut ba ba meilleur club moi moko ka ya likolo batanga ki 4 club Kasavubu oyo azozela bino na maboko okuma pona ni ya baki nini assemble bino tema ngo la bosani tema balobaki na bana kaka babi biso pana biso si ba pana biso to écraser voilà ba écraser bino donc est-ce que yo oyebi yango te ke bato balobaka mingi ezalaka club wana yo oyebi yango te mais basala ba action te mona na basalaka bani ba action pe mona na te balobaka mingi mais bakokola pe bato fort basalaka ba action komba na bango na yebisi yo bien tala baya kutu ti na terrain na bino ya lokola ngai na monaki na terrain municipal nako conseiller ta mususu zela nako conseiller ta mususu nani DT ya club wana super action babengaki nani
Migolba. Combat na Migolba. Na ko conseil pour na kaki azana combat mo boya linga défier animal. Animal. Bale ba ki on peut la plateau na. Nazo conseiller. Nani DT Migolba. DT Migolba wana yo nemto obenga ngobongo. Conseil tam sur na conseiller. Soko za la poso bundana animal bien. Faut que bundana nsele. Oh, poani. Hein? Poani. Président Fois Guido Wayate, colonel Chakopa Yate. Ah! Voilà. On le bagage, tu caches salam. Boyo Ibangote. Na rappelé. Tu as encore rappelé quand tu as boy na ba. Na boy na ba bo. Mwana wana ataka ba image wana yo akota ba combat na bisote. Na boy na ba problème. Ya conseil kana pesiwa, il faut nsele. Ata ba kota ba mitendi kuna. Bato na mibale na tangi ba yate. Ah, pour tous alors en alliance, oui bio il est en alliance. Bon, na bona ngaba problème te mettre l'isolé samedi dimanche pour na toi na boy na ngayo champion local yo okota ba komba na bona ngaba problème na. Okota. Yete di Congo championnat du Congo ba telemi sa ba soda na porte ngana kota te. Ah. Oyebi angote na boy na ngaba problème na ngi so problème te kachi biso toza to soutenir kati to kende dende to soutenir kati na bona ba problème. Si na États-Unis instrument za la permis. Oui, wana tu na rappelé yo. Na bona nga ba problème na boy na nga na kende na mission wana kende rappeler na mission wana lingi na. Po nga moko na we biso na za victime. Naza victime nani ya wana betaka ba milangi wana ngamope azokisa ngai na moi ko cicatrice azokisa ngai nazala pe na kombo bazosala chance oyebi parce que pourquoi pas pete bango te Migol ba conseil na pied yo nsele ou bien mitendi bato mibalanga angaye siko azo ba kanele sika ya animal. Otimbisa batu kopi na ye. Akanela nga. Ako kanela yo, animal. Mutama kasi loko nga ya kanela. Animal. Tala soka ya ndoka likolo bweto achoka. Da. De. Toi et puis eso atemi atala. Wana batu na eti. Nio. Wana na batu na eti. Champion kalinga la mutama kasi. De yo mutama kasi. Na sir na nga. Tala po mo la ki muto makasi yango yaka na Kinshasa te na bimaka ti balibanda na okotsa ba victoire tangela nga ba kacher oyo pana okeve ko shite nengi otangela nga ba kacher oyo soki ba bike no opona ba kacher obunda na bango oyo mona ke so bi obunda bwe ba o compliqué yo kaka misad te ko compliqué te ba opesa nga combat ko compliqué te de oba compliqué ba zate ko compliqué te oba opianga combat penza na bunda Migolba. Alors, yo lo dina tanga. Tena biyo tanga menga mnokonde lo etangi Migolba. Na busa yo tanga. So na 8 ans Nathalie nanu. Ya changote. Te changote na otangilo penza na Congo. Na otangilo na Congo na mona kapinza. Te na otangilo na Congo te na Kinshasa. À part Changu. Na Kinshasa. Na Kinshasa. Kwa oyo tambingira nga Samso ya kananga kuna na linga tanga yete. Lokola soki déjà ngala utenga shala kuboye kombeza me okoya akoya ka déjà wana cop wana déjà shala kupenza boye okoya yeti bidi olobi changu te na bosa ni bidi olobi changu te soki Nathalie lisusu nani la pista nani de basto papa yo tanga na bosa ni oboy de basto te yo tanga ngala raisonner champion na bango le roi sauter champion na bango animal combat pezali maokoya tika animal pia na oyo biso ya soloko tala bato batemi na simano population bango kande basekaka biso bango peka mabete biso maboko so na otie na animal akoya na sir na ona aloba sauter ya troisième moi na pe Migol ba moi kombeza mais na otoka mingi te akoya de bon mutu moi kombeza otoka mingi te seka wala kombeza te wana obeta ke moi kombeza nango moi kombeza weza ke okoti penza moi ata moi 4 minutes 5 minutes ngona orizwe na mutu nanga ekimi nani wana
DT. Oh, il y a 4 clubs qui sont bons. Nani Tirbo. Tirbo. DT Tirbo, na salé, venza place Azali. DT Tirbo. Ye aibi ke ma mort au côté on te pas bien moi na te. Kuna ko mekate moi na ya bomanga. Ye va garder ka ba bande. Hélico de chasse. Obi, hélico de chasse. Tu as collé déjà. Ah, avant mon colo. A collé. Muta sota le quoi avion. Nazana bateau na ça la liste na ya appelé ce champion local. Oh, il faut te radier bango na liste na mamba catch. Oh. Ba collé ebele. Ne hélico na catch. Ah, basé belé ba collé. Basé belé. Ah, tika bwe. Ba âge déjà qui. Ah. Bon, na kanga ba beza ba mupiku. Ve yo il faut tika catch. Biso moto tikisi yo. Hélico tika catch. Ah. Po jour me soubenza bu. Na bibo tika catch. Zelano. Yo mo benza me convanda. Ndenge benza la piste ngala zalaka ba vitesse na ngala zalaka. Ba vitesse na nga benza ne na travail laka. Ba tona despeli. Ba tenga na despeli wanza ou bien ba tenga ina e nani entraîne hélico. Ah ko fa likolo ring. Ah. Zano, wana otanga père hélico vraiment. Ah. Via Coli. Ah, je bien. Papa langa il place aux alliés. Papa dans tout le respect maintenant la paix Sarayo. Yo ebi bien corpo eza pasi. Catch ya pasi. Ce qu'on va âge au commis il faut vendre na palo boko la ba petit. Ce que so âge na bino eti, ozeti soda. Soda. Ah, t'as battu le tangela. Ah, soda ka chete. Ah. Na lugo tangela nga. Gaka cheka kaluka. Ah? Yo moko kende tuna soda wana. Na peso exercice kende tuna soda wana. Soda. Yo na la piste, est-ce que rosa la combien de minutes? Il y a qu'on résister liboso à la piste. Oh, bunda nende nite me rosa combien de minutes? Yeah, tuna yé question oyo. Tuna penza boy. La piste à lobaki yo na yé. Oko ça la combien de minutes il y a qu'on résister liboso na. Yé moko appelé ça réponse. Na kini a oza na kache wa bete oto ka ba kache wa ko peso mwa komba. Komba. Ah. Pesa biso message ya samedi to chite l'émission. Oui, message ya samedi na bengi ba mourir nyonso balingaka catch. Ba mourir nyonso bazalaka derrière catch. Boya na ngaba la direction frigo. Boya revivre ba bon spectacle na bino ya catch. Toujours na ba catcher na bino obolingaka mingi. Ba chinois ba rozala wana, Antrino Makoma rozala wana, champion Loboko a rozala wana, Commando Beja rozala wana, Sisambaga, Debord, Elenda C4 ba rozala wana, boya wana penza bomona ba ABC, bomona ba maître Koba, bomona ba catcher rebelle penza ba Biki Rouge, champion Biblos, ce serait condoléances tozo kabola pasi kaka. Koko fait la papa ezalaka et le roman ya PTT. Président condoléances en tout cas président Biblos. Président Biblos penza tozo kabola pasi toujours. Tout mon équipe ka président Gaboriembo mazala ki wana azo partager toujours pasi na président Biblos. Donc boya penza nga baboyo vivre ba catcher na bino obolingaka mingi. Ndenge ngaba tokoy ko fina aïe na invité avant na pesa un message à suka nangi na pesa bambote na mo moke ba oyo tozala nini dimanche to pesa le programme la ngote il y a solo mais avant na pesa programme dimanche nangi na rappeler boye mingi to kendaka komi komisa na université méthodiste juste na sima parler du peuple université moko bien oyo vraiment ils ont une formation qui toko université méthodiste babi parler du peuple numéro 1 kuna ba option eza ebele ba bien option teni babi ba faculté eza ebele droit eza sciences commerciales eza li informatique na ba ni nyonso eza li ba branche nyonso informatique eza li maintenance gestion réseau donc to komi komisa mbangu kuna e usala biso bien makasi kasi na bipe to pas santé honorable Gabé Kindembe honorable Gabé Kindembe biso na sima ya fondation Gabé Kindembe
mutu azosala makambo malamu babi mwana bakoko batika honorable Gabeki Ndembe na nsima na ye toujours pesa na programme ya Bumbu eza ndenge oui programme ya Bumbu toza toujours kaka na marathon na biso ndenge tolobaki tokokontinue kaka bakomba na biso tozalaki déjà tobundi à 4 sites déjà na Tchangu tobimi sikoyo tobimi Tchangu nde tolobaki tobunda Kinshasa mobimba programme oyo epesama kala je pense que soki ose rappele na lekaka déjà nalobaka yango et c'est réalisé sikoyo et c'est réalisé toza déjà na 4 sites na kati ya Tchangu tobimi sikoyo Tchangu samedi toza na Ngaba na direction frigo dimanche toza na Bumbu na Gombe Matadi si je ne trompe pas boya bon na Bumbu wana nayebi ke Bumbu moi bakacher mo bazalaka wana sur moi misato sur 4 boye ba ebela bakacher na Bumbu yo tenga misato sur 4 te na biso ya solo batizo mangenda bazawana na yebi so Bumbu za sur moi 4 soki 5 so na bosante 4 soki 5 soki 3 bo anyata za na Bumbu mais na otangilo oti ngabona ko bando tangilo Chege za na Bumbu na confirmer pe tanga bango mutu mususu otanga mutu mususu yo moko milobi déjà Chege moyibi mais te ko wana za kombo na ye sikara ba kombo na ye voilà na bien ako buko yo sa Chege Bumbu wana soko zui le rôle ba ya bébé ya bébé ozo le roi ya bébé ozo le roi ba technicien non nazwa ba technicien te na otenga ba catcher bona so ba catcher ozo ba catcher ozo le roi ba ya bébé ozo le rôle ba Pati Anyata de ozo le rôle ba Tizo Mangenda wampinje 3 Tizo Mangenda wana mutu na ngaya tutambola penza na ye ozo le rôle ba nani les sous banani Maître Yang ngam no tanga de omo bakacheti e belos pa Bumbu no mona bakonte no lukati no lukati Chege no luka yo mto tangina de nyoso no mona bakonte yo tangisa Chege amoyibiti Chege za bakache baba problématique bakache bazana Bumbu belana awamona bangote amonika 3 kache ti bon bakomboya area na pesa area na pesa siko so okutani pu ba miselo kache ti Yang obunda naye aza kache na evite mikolo bato bazokufa na baringi oyebi yango te tala omoni événement esalamaki wana masa mpenza place azali nayebi ke bon rétablissement mpenza na yo maître attention nani pas autaka Bumbu mutabuka muninga kingo nani Liwanza bon Liwanza mo mpenza liboso na ngabo yani eloko osala telo bangi otikisika na koseka nyonso na yena na bien Liwanza liboso na penza bwana eloko osala 1 2 boyika 1 2 boyika babuka elokolo tobosani ne batawa na yango ipa buki mutu ke boyika olo babuka elokolo wana ya TV te kasi aimita komba mutu o babuka lokolo oyebi bayebisaka boyika ngoni oza champion Mexico komi champion toilette oza champion Mexico komi champion toilette de batindika na toilette yango yo pongi okomisa Liwanza boyika Liwanza champion toilette mais ezalaka bien rio obeta est-ce que na nani na liberté ta obuna liberté azalaki wana kasi azalaki a tellement ki camoufler ça bomone anda otala bino nde bobunda otala ozo ba stratégie na bino na biboya lokola Liwanza déjà ce qui ont proposé ont proposé que au bundala la piste ils m'ont boya tika boy yo Liwanza mwana ya DSP Liwanza tata tikele makila
ndenge zana de makila ya tata ndezo rouler na kati na ye abo ya bitumba na biboye soki otuni mwana wana Joël obenge bana kombo na mo ba botela ye Joël otuni po na pesa siko ba précisément ya bien soki otuni Joël ayebisa yo soki otuni Joël mpona la pista ayebisa yo ayebisa te wana te il faut bolukele papa na nga liwanza ayemo mpenza aloba akebenga papa na ye dsp liwanza ntina ndako habite eza na moto ya makasi moko aza awa abenge moto ya makasi ye moko aya mpenza eza na moto ya makasi moko aza awa esenga yoka osa charge na ye siko r papa roya du fait ke akomane mpe mokolo mutu bolukala boderaye na kati boni boderaye na yango nalobi ti r papa roya du fait ke akomane mpe mokolo ye moko siko amona o papa akutana nao ndayebi te nazangi ya koloba nakomi vraiment vers fin émission nanga parce que minute nanga esi eleki maître pesa quelque mbote pour la tochiter l'émission. Ouais, pour la rejeter l'émission, premièrement, avant la pesa na ba mbote. Dans la message moko ya lancé. Lancé. Oui. Quel est le message ça ira bien. Bato yo balingaka catch, ba mourir ya catch. Tu dis que vous allez wana pona biso biso tozalaka wana pona bino. Botalaka biso, tamsu botalaka biso de loin. Bo pusana, boya. Tozana pusa ya ba soutien na bino. Toujours rabattant na biso ya la mukatongo pour s'entraîner pour sala un bon spectacle et mon na misu ya batu et c'est un rappel il faut ba partenaire ba soutien et ya ba par-ci par là ba sponsor et yaka dans ce botalité amsusu ba combat ya catch mingi to bunda eza ba combat mobo eza ba bazoye beleza populaire mais sponsor bazate toza na posa ba sponsor boya non bota penza moi ba marambo na bino anje bokomona marambo ekende bien donc moi message ndenge na lancer penza ngala ina contribuer na message wana en tout cas eloko na loba ngo chaque fois que bakatia congolais ti bomona babundaka mo mutai mutinda kuna ye ayeko sepesa public. Quand je pèse na bango epé le côté mais vibo tozo beta biso tozo seka mais ezo passe na baki tangu na zokende na direct na TV awa na oza image na hotel bino na sebino katia ndenge nini katia na se ya ko sepesa bino ya ofele ba beta ki abukani na mitu azana kango kolo kingwe bukani musisa moko ikatani donc hémorragie ndako ne koti na mitu faillite mais je crois pas que fédération biso soutenir parce que fédération biso ministère est bien ngoté. Et moi, je suis la fédération karaté. Ministère n'a pas de fédération karaté. Ça c'est fort et l'eau qu'on est téléma. Karaté va s'entraîner na fort na bango moko. Ce qui les lots mutu moko bimo bidon ngana sponsorisé na la piste. Et la piste moi lamba e ou tezo ya moi 100 fois zo ou tezo kotaka moi ni au monde a kosala plus. Na konda na bato baleka balanda na ba direct na ba TV na to balba non karaté congolais salité na rappela bino que karaté congolais ring to sali sarana za ba ring moko za professionnel. Soki okei au matin na ring wana ya ngala na kachete na meka ko na ring soki bato babaki no bakachete bakosaka tala je ko ko bamba no we baki bakosaka te ba okoya likola libaya bazimo éponge moko mukelekete bati wana likolo bia bataka fwe yoyo kaninge sala ka pasi so après okoya wana après ko bukana après nini ba pese ta msusu $10 pamba ta msusu $20 pamba akei na andimi na eka bongo yo osepeli to ofingi ole ondima o soutenir bango boluka boko ta mo ba basalisa ba ringi ya bien ba to mutu azokoya yebi ke non soki na bukani lelo mutu moko obimisa ta moi 100 francs atanga moi plaque mais pona nini kaka koloba ko sala te donc ezo sala ngai champion lokale no bai na kotika te na koloba kaka na koloba ti jour bokoma ko sala yango bozo ba katiere to mona na ba pays étranger katiere boya za na sponsor na ye katiere boya za na mutu ba bien partenaire na moko boya soutenir ka e ata na ba mbongo ebele te moi muke ende esala ka no daka bango esala ka bien yango ngana ba chaque fois na ba émission
quartier nyonso bapesaka numéro na ye naza na intérêt mingi te ya kozwa kuna nga nazwaka nanga basanfa nanga na ndenge na bino bobengaka nga botindaka mais bapesaka bamero na bango mpe bobengaka bango bokutana na bango na ndenge na bango esalaka bien makasi yango na bi maître fo mpe opesa numéro mpona bafani banani oyo balingaka o babengaka bosola. Oui, nayebi ke bafan nanga partout dans le monde ozalaka wana mpona la piste numéro nanga plus de contact nanga ezalaka plus 243 89 54 94 641. Donc plus 243 89 54 94 641. Eza na WhatsApp so komelinga na komona so benginga to solo la penza. Donc toza la posa ba aide na bino. Et on sala biso penza bien. Et ko sala vraiment bien donc pesa quelque mbote pour to une émission so minute na biso mo na kosuka afu. Wana ezanga raté, wana penza ezanga raté. Bato oyo ba idaka biso ya mwa mukie soki to leki boye ezanga raté, faut toujours ko salwa bango po ya encourager bango ba continuer à lisusu. Soki na vandi le rôle ndenge na vanda ka penza base na nga mobimba nanu nazalaka wana entouré au mona cheche mobile. Ngala benga ke coach yondo bwaka ka bakulu na fort na biboya mutu nyonso na viaza nécessaire mais yo mona kana ba base chaque ba combat no mona ka ba base ba te ba bashi ba bilongi na yo na biboya balati ba polo na yo na biboya soki kulu na za mutu te bomai obomo leta okanga yo ozanga ndela kokima yemo ko leta ko boma bango te po so alinga bomo droit de l'homme donc c'est baza batu omoni kulu na oloba wana ta mususu mutu aza normal wavandaka na bureau apio $50 te mais ka oyo oloba kulu na oloba $50 moi $20 sombe équipement ya solo wana na raison ndenge tobundaka wana ta mususu mona kana pied de ringa bien ça cher esengaka mbongo pour mon ara protège genouillère à pamba yo kuto za quartier Boga tala ndeko la ta propre na terrain genouillère à pamba c'est $30 genouillère à pamba coudière à pamba ezaka $15 ba iblo wana nyoso soza na mbongo te osala ozala ndenge ni ta musupo bimala na miso ba tout ta musupo mais la piste oui na oya to sala émission moko ya kolela ya ko expliquer ba tout catch bien pana moni ki ozana makambo belé ya souci ezo sala faillite ya catch ya lelo mais to beta ki masola ngote ni bandeli minute na komia suka il faut pesa mbote jum suto osola ngo à vous ouais c'est bon mbote penza il faut pesa ma ngai na yoka ke lengi so na vandi na hôtel siko entourage na nga na mona ba tout le rôle ba cheche mobile coach Sparta talaka so na mona ba to bongo na mona ba kaka molatisi sans oublier Fisto Egar molatisi Tobo Sanité Vogel Chinarambo autre Madile Raïs coéquipier na ye Alino Kizaza toye totali boye tobimi siko libanda omona roi ya Fredingo ma 001 les coutumiers papa na kinge kui les coutumiers ya Fredingo ma sans oublier papa Sisi Tobo Sanité G13 Mobimba tala bwakelanga vie nga Prosper Bakini Prosper yo baga vie Prosper Bakini mwana Dallas Atongo vie Prosper Bakini mwana Dallas Atongo chaque émission au boire kaka na ba tazana bena mais sponsor numéro 1 émission nous voulons savoir vie Prosper Bakini vie numéro yango wana na pesi soki pe ata mo appel et rosala bien atambola a uta bimande na mabila chango donc ba dédicace sila kité la bosanité bana na ngai Joyce Sanga, Chloé Sanga, na bosanité maman na bango, la Medi Mwanza, moi ça Pembe ya Lidodo, na bosanité Kabasse le Verré, sans oublier, voilà bien à bureau, président Badivé pour l'Antoul, Rambo Showbiz, espace Ndombe, et pas bisoto bien à Oncle Serra, sans oublier Moutamaïl Archipolais, Moutona Boania. Justin Sunyumba place ozali penza ba salamu na yo na bosanité wana na bosana rangote ba checker tout ya changu mai kuna bouger vibrer sans oublier to bosanité allez-y les jeunes mobimba comme 5 allez-y les jeunes mobimba penza allez-y les jeunes talaka ba jeunes tout ya Congo pour les arama zawana ya matie petit na oye yote s'il vous plaît ya mukoko bateza de kaza wana batu na nga penza ba bureau ya palais
Ça compter que Vieri Kitola, Vieri Kitola, donc moi Shakira za kuna na Angola à défendre RDC. Muto ça be fort vraiment. La reine Shakira place aux Ali Penza. Mais fort na yo ezomona ndenge vraiment ozo soutenir bango kuna. La champion lui passe à Penza na sentir ba bon résultat Penza Zoya sans oublier Nono Fuji député ba mama. Ye ba benga ke moi Sinzambe. Na ko équiper na ye les Sling Konde. Kende mbangu pona na kokata yo pamba na kokata kokata ngai te moi bateau nde basala ka moi kasi te soto bois ki bango to mona te ke mobulu danger Taliana Ndombe yo ko boa ta liberté na Kikwiti te o na boka Kikwiti sans oublier Marina Sanga na Bosanité Herman Sanga Magui Sanga na Bosani Jofena ozawana penza oui il faut boire ba maman wala ba maman nanga Shani Akonga na Bosanité Mado Sanga na Bosanité Mama Mireille place oza penza ba mbote mama wana ba maman nanga oui donc Ariette Sanga place Azali, Marlène Sanga. Angoso modo famille Sanga mobimba ba boki. Te Angoso modo te famille Sanga toi moula isenga il faut moko. Ba artiste Sanga bazali. Et bon bébé na ngano tambola no ka dine mission. Wana Chloé Sanga. Chloé Sanga na pesi mbote champion local pe mbote. Oh utu komona mama la ba. Ouais. Mais na ende na autola extrait na parler. Toi une mission, il faut koloba mamba. Ils sont fiers sur dans moi sabi. C'est qui est bien. C'est bien. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na ngai. Pona na kata émission na kokata boete soki osola kina champion local okozwa mwa libanga esala mwa bien. So osola ite. Loso na loso. Ya fwedi ngomba le kutime bongo viens Prosper Bakine tane Natalio. Ye Prosper Bakine to mona te. Kasi na lobi boye. Viens Kitola mokonzi. Ba action yezo mona na kandingi za kate na lobi boye. Douglas Tessi. Monsieur le maire de Givors kuna na France ya solo vraiment yango pe. Na bozate Afrique du Sud na lobanani. Afrique du Sud na lobanani na kotanga te pona na buso na blatanga na tangi mettre tétanos. Na Afrique du Sud ya mwana penza pe na boso te ko bake na zongi na kini mabanga za mingi pomate papindonga le voyage choisate mutabonga na nzunzu na ye moko di choyate mokili ya Nzambe basambwa so baboyi batiki base mokili na bango moko kasi na zongi ko bake na bwaki vraiment na sima ya kamera na zaki bongo na World Joy Yozike yende mosala mikolo na ndengo sakana te kasi na boso te ko boka Miranda Joseph Jonas Maza ebongo Benjamin Mosiboni ingénieur Dieu Mosiboni Dieno Moi mwana ya 11 ans na bagenge ya mikolo kasi na lobi boye pasteur Brand Bomalika berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele ayi na lobi boye famille ya mape famille Onyangunga mobimba soki Nathalie na lobi Belamine Kamba motema ya ciao.